C'est pour t'assigner contre la Bella. Assigner contre la Bella. Voilà, ça reste à vérifier. Mais oui. Au moins, tu sais, j'ai dit, film Nyoso, et c'est un moutonné à tout cas à tourner. Aux hommes, belle vite en abenga battu va jouer la Bella. Exactement, mutatina qui benga mutu c'est le casting. Davina a poissali combien de mois jouer à la Bella arte. Jamais au mona maman Annie ton papa allait à jouer la Bella arte, ça a un problème. Pourquoi ils ont la cas bango? Belle va signer contrat na ibutu tout comme a koko benga ibutu tout comme pas ko benga ibutu te. Mais so ka sala rango parce que asa frère na ye. So ko jouer na deux tableaux te na Bella, n'est un problème. J'ai dit na vie il faut y avoir l'économie so za maman bana za papa bana. Vraiment. Tala, na toucher pour mo boye. Obi belle vie asa malamu. Belle va ça malam non ba no j'ai dit ce qui totali batte belé ba jouer na SB. Le nom ba so ba problème to le cas maman biso Melina. A ku fait la petite sœur ne propre. Si la contribué à yate. Vous êtes sûr de ça? Si. A contribué à yate mais Melina ça la musa na SB. Ibuta ku fait la maman je crois si je me trompe pas. Belle va ya matanga ba ibutu. Onja lalaka so na bosa ndonde azongaka. Aya matanga ba ibutu et belle vie a contribué na matanga maman ya ibutu. Nous avons quelque chose na kanzande konanga mobile. Ah ça la monte que po ibutu na obligé non par l'amour. Je dis belle va sunga rabato ça bolingo. C'est obligatoire matin. Mais apparemment ba tunyo so ba sunga ka ba monnaie de singe to ke zongi zuma. To ka pe histoire après ça zuma bon mais le zuma comment muto ali bosse à côté les maya mais c'est ça yango tozo loba c'est ça ba garantie ya bali ça le to peut ki ibutu pe à sali maman et là on est décourager ba tuna ko sunga ba tout yango na lobby bato ba inisi motema belle vie de l'eau belle vie peut-être un mususu a contribué na makamba bato te za bango vraiment net sorti médiatique au papa ibuta ça est-ce que papa ibuta na ki muta ko ya na TV amitali valeur na ye moko te tala lelo bato ko ba yabola ba koko finga ete tala ko bato ko ba zoom ba tendance ba ko lo ba nete lelo il va tourner chaque jour dans la télévision. Bianca, on voit ça, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou bien groupement qui va proposer à Longwa, la maman Belleville à la deuxième fois. À Longwa qui liboso, à qui a bakouk. Voilà. À comme pas na bango kuna. Yé moko li sous ça ko senga pardon papa ibutu. Ba senga ça que pardon te yé moko. Abi ba ko singa yi, ba ko singa ay ko senga Belleville. Bon cette fois aussi on senga pardon Oli ça est ba ko ça est. Non non ya mon je dis te Belleville sa valeur. OK. Ozo mona Belleville sa valeur to ko ba no permettre que batu moko boye oye na te ça li sortir médiatique moko mabe pona Belleville OK après o senga pardon non ici mbaté. Papa ibutu za mona mukita za avant perdre des enfants. Soka zaki na problème peut-être ya futa ndako to ya kolia anga luka Belleville za cerne est-ce que mbali boso papa ibuta senga Belleville ezambali boso te yamba suka te anga luka ndeko na mwasi asengi pardon basololi c'est entre bango na TV ngeko mate ibuta ye nango na TV 2 fois yebaka ya troisième fait comme mabe voilà. Voilà, merci beaucoup. Il y a troisième fois comme maman B, mais en tout ça, to kene toujours ngabazo lukanini et pas maman Belleville. Ah, to yebite. Babiloko yango moni babiloko oyo photo telemela ngo to lobela ngo avant mabena e comité. To mona ka badiena makila kaka na babiloko aboye. Bango baliaka bana bato balingi balia bana na bango te. Soko simbi bana bango e komi ya bemiso badiena makila ba kena ba sama bele kaka boya. Ozomona bino bozaka ba contact boko kela bana bato. Accompagnez-moi à la maison. Mais ça va super yo babo kela moi no contact qui accompagnez-moi à la maison oye na TV na mona na ngai te oye na boye tika mona na ngaza mona mukie bongo bana bato bino bozwaka ozomona biso to lingi te na Belleville na mokili ya famille libota Belleville na za présidente na biso ozomona na to lingi te to za na posa na ina parce que za valeur biso to lingi Belleville azana biso to bona biso makambo papa ibutu skende na kimia bino bomona ka sortie médiatique ou bien à solliciter ki bino de
Gemma Ibele a ça voix soana depuis 2000 combien depuis 2019 hein. Pour un téléphone tout est kakaba yibaka. J'ai mis ma bon téléphone non non téléphone wana Gemma bomba téléphone wana sambeta bomba ba voix soana. La Gemma sur azama ba beta ça finga Gemma Ibele combien de fois. Tendresse a fingi Gemma Ibele combien de fois. Après si ba ya Gemma Ibele pa ba ya gola ba finga Gemma Ibele. Tendresse wana sala ngo mais mukolo moko te Gemma Ibele asa ba voix soana misango. A protéger. Apparemment bobanga payé hein. Famille bota po muto abimisa la bino matière mais bino boza ba makamo bino boko abimisa te voilà le mot boy Gemma banga été Gemma protéger de maman Fleur Bango pour voir ça ce que bimi Zaïre Eziki à protéger Tendresse était à battre les grandes terres na yé Fleur Bango dignité personnalité la femme d'autrui ya maman Fleur Bango moni Gemma Ibele bomba alors ma Fleur Bango faut nga Gemima wana Tendresse aza mutema mabe po loko sali mama Fleur Bango boni na sila o yaka ofinga sila kabakate sila maboko makasi allo ba bongo wana ndio caméra na oloba no nani Tendresse a regreta kaya ndaza kuna lelo Tendresse mbongo ndako ezate baboki Tendresse biloko libanda ya solo afandal lelo Tendresse garantie sila Tendresse a comment on a les pas fa donc ba tout faut la po ya zoma ya kotanda et pas makangu ne fa azoma ya kotanda liputa alala na ciment oyo belle va pêcher garantie ya nga na ki j'ai dit hier ne pas les lambo en garantie wana na okota na douche mutaka na le la ntambe mbonga belle que si la maman ta pesa garantie wana il me garantie à belle vite oh maman pas sungi ba to ebele ya mais ingratitude eza kaka ata zosunga kaka asuki na garantie te na bakiti atika bo suki bongo te na vitrine mikolo nango bazwi $1000 bagagi yango ça finga te ça bagagi na finga ka belle vie vraiment ozomona esika nzambe apesi punition azwi mpe garantie yango esileli okokofuta ndako lisu te Judith na vie lia ya yo olie na sima baninga te eloko asali Fleur Bango eza aka ntango azoloba na sam wana eza kopanza eza kosangisa te mais yo moto opandi Fleur Bango na bandeko na ye yo vraiment moto opandi soki okotela nakotela ata sami ana mwa mokie yo moto opandi yango vraiment po ntango osami ana apesaki yango nani apeki yango ese depana matikali kolivre yango te ntalivre yango eza ye Tendresse asala quoi bimi sain sauf innocente et tout ok la cause ezaye est-ce maman Fleur pas ebi que la cause ezaye si Fleur Bango ebi que ezaye Fleur Bango ebi na mito Fleur Bango na ebi c'est vérité ngabi et c'est bosolo na ye ko bango ba koseli et c'est dépend na makana et c'est ngabi maman eza ECT eza essayer dépend na matemu ta yena ba voice wana c'est Tendresse mais alimbisa soka moni ke place oyo belve aza na te pati na ramatu fingelanga mutu do sala boy beaucoup plus na ngana yaki ko défendre Marie-Jeanne Bololé voilà Marie-Jeanne omoni bato ba jouaka na S na Bella production to na SB wana ba bato oyo faut biso ba communicateur ou ba communicatrice faut to protéger bango combien de personnes na SB ba jouera te ba boyaka pourquoi mais quand on a kamba boy maman kofinga sikoyo ngai naza na Marie-Jeanne aza disponible pour na belle vie tongo poko midi soko bengi aza na raison te na Bella bato loka ba Marie-Jeanne na so baza na soki ba tourner na Bella déjà manque à gagner pas belle vie alors faut za la kawana dans alors na permettre te Judith mutu moko afinga Marie-Jeanne non na protéger Marie-Jeanne pour na zo mona azosala quelque chose na kati ya Bella ozomona yango moninga na telemelaki yango na telemengo te mpo na finga mama Fleur jamais na kofinga ye jamais aza icône aza valeur mais nga na protéger ka produit na biso bango nde bayebi koprotéger produit na bango te yango moni balivre produit na bango mais quand Marie-Jeanne aza produit ya Bella télévision na ko protéger ye na olinga te ke motu moko afinga voi même ata mama top so ofingi mama top na juste eyebaka na 5 nga na ye ofingi moseka wana ofingi bale ya ngai ofingi betoile wana eza lokola otouche biso parce que ntongo pokwa midi bamipesaka bale meilleur na bango na kati ya aide na kati ya Bella production
Mama top aboya ko jouer na HB pour finga mama top. Est-ce que vous la tendance à la valeur au finga mama top? Vraiment. To tele misa dada interne. To le ngol kutu dada, to le ngona dada. To zuka ba mapasa to tele misa est-ce que tendance à la valeur ba mapasa mama top wana. Ana bango te. Mazo na TV ko film ko se mesurer na mama top. Makamo mama top pasa tendance tia okufa ti ko sala ngote. Vraiment. Ozomona lelo bazo finga Davina apwa. Pour Davina apwa lobi makamba. Sur Urgence Télévision, partout dans le monde, c'est la bio bébé de la presse. Nabi, bon, mais ça n'a biso awa, c'est grâce à nous, on est bénéficié de la mission, tout ce qui toko, la pesimote na famille, bota mobima, parce que awa tout ça là, comme ça là partout, tu es maraba comédien, ba musicien, parce que babi Urgence Télévision, to ponaka, bato ko yamate, mais to ponaka ba qualité à bato, parce que awa ma finga, te to tangela, mais to salara loko la bangote, parce que to pesaka le meilleur de nous. Merci à tous sur la biso. Merci na réalisation, na moni Mikra Malunzi, la main et l'esprit de votre chaîne YouTube Urgence Télévision. Merci aussi à mon président, je dis bien mon président, mon papa. Babi papa tika moi on a été, ça fait longtemps mais tu écoutes nous mon président j'ignore moi c'est la makasi hein. Bien, mon président, vous avez bien. Voilà, je te salue. Merci à ma fille chérie, hein, la maman de Ino. Crédit Nyangombale, je te salue. Ah, babito sur la pembe, na Bianca famille Bota. Toyoka, qu'est-ce qui ne va pas dans mon théâtre? Tout le monde, to la mouki, autobing na koma Ibutu. A démissionné, à longue famille Libota, on ne sait pas à qui ou à pourquoi pas. Tout le bel sous souvent comme nous, ce sont les caca dans le monde théâtral. Tout le monde soit na Bianca famille Libota. On appelle ça qui va ta famille Libota, nous sommes beauté, beau commenter, beau liker, beau partager et aussi la biso vraiment bien. En tout cas, dans ma réalisation, si vous êtes d'accord, on a beau fond la plateau, on a déjà Bianca, pénétré la bio et que ça la biso bien. Je dis bonjour à mon invité Bianca, bonjour, Bonnie. Oui, bonjour Judith, bonjour. Ma soeur, donc ça fait longtemps, tout le monde en a sous, tout le monde a eu Urgence Télévision. En tout cas, merci pour Bokani Singa Sous la chaîne Abisso qui toque Urgence Télévision, vraiment. Merci beaucoup, Naïm Poutine de l'écriture à Belle Vie Télévision, Maman Morote, Maman Ray Goshi, Maman Lambi Lissousou. Lambi Lissousou, vraiment. Couple brisé, yango wana premier épisode lelo tous vraiment na kati ya Belle Télévision yo mutotala ki film était kota na Belle Télévision ta la film otika kozala jamais dessus vraiment. Merci na Dongole Sanzamba Versa, c'est un grand merci à Honnête Lesa maman na Luciline, merci à Niki Lesa Mifi Lesa Motema ya papi, Irène Kialuta Motema Richard, merci à toi Nadine Kialuta Karine Zanga Jocelyn Kialuta Patricia Branco agent César Moko Adajo Bandajo Turquie Luanda Turquie Paris et pas y Rose Mengaza, Bibi Chounou Samba Ipoupa décoration. Merci à notre président Junior Mowabu, grâce à Inde Toza vraiment boy. Obi Kalaba Santa boy banako toka makasi Judith président Junior Kanga Loboka bi moni lelo yo. Tala moi ma président Junior wana
ba belle vie et pas nga ba tout moko bo vie nga mobima nga fona bonga vraiment nga so na bongi ba président junior faut ba lia ba belle vie télévision na ma belle vie fa ke na poto akena na da ba poto na makena te fa ke na mbongo na nga bien ka ke vraiment le to ata 4 mois ma mère a vendu 4 mois maman vanda c'est pela nanu parce que lorsque tu vas valeur eza batouana en tout cas na fier na président junior moi donc parmi mutakota IDPS na ebiswa fani c'est ticket d'ontologie na kati appel ko wana mutakoti sanga IDPS ya bi à partir à lelo oza na ba talent oza na ba qualité pas question de sans tabou allez toke politique ozo mona donc nazara vraiment fier na en tout cas coup de chapeau président oza parmi o loso toza boye ça va grâce à vous ba Jerry Kobeto Xwana ma prince Luamba wana donc en tout cas nazara vraiment fier mais surtout na kati appel ko ba vraiment ba yaka pour na musala ba bimisaka feu ya bien parce que yo moko le maître de nous azala vraiment na moi eloko ngona atia na kati bana eza moi c'est za mobali o bima na appel ko to mona ba clash télé de la ya mati miniature et bardi okuna ma publier en tout cas pas biso ezala raté nazaki donc na ba journaliste à TV si je me trompe pas Junior Katenge nazaki na Junior Katenge obi tana bika komba pelko atangi na kombo moko ya Junior Moabo Abdou c'est mon frère. C'est mon frère à moi. Et puis je t'ai flatté vraiment, président, félicitations. Vous avez vraiment la meilleure. En tout cas. Merci beaucoup, bonne basson Bella, maman belle. Oui, Bella, tu as vraiment ça va. Bella, kitoko mingi. Tara Bella, tu as la maman est bien. Maman Sakina Bazawana, bala maman chérie, moi si ma maman je vais lui sadisu, ma maman ni ba super. Tozana ba maman la biso loka ba maman wine, tozana ba mami Tadina, tozana ba maman ni ba super, tozana maman José Lusadisu, tozana ba maman la biso loka ba maman Gina Mabiala, tozana ba papa Alain Eliko, tozana papa Godard Eliko, tozana ba papa Alain Guy, donc famille bota vraiment ba meilleur bazawana parce que bazana tozana maboko malamu. Famille bota mutu pas ses alaraté mutu pas ses alaraté to la muki to moni kolongo ya ndeko ya binomo na koma ibutu qu'est-ce qui ne va pas azu ba intérêt na kacha be la télévision te azolela bo fanisi na ndaku azana bana azana famille mutu aliaka la musala na d'autre part à cause de la raison pose bo fanisi ka mutu boye est-ce que ibuta sina contre la bela asina contre la bela. Voilà, ça reste à vérifier. Mais oui, au moins, tu sais, j'ai dit, film Nyoso, et c'est un moutoune à tout cas à tourner. Aux homona, belle vite en abenga battu, va jouer la bella. Exactement, moutatine, qui benga te, abenga moutou, c'est leur casting. Davina a poissali combien de mois jouer à la belle arte? Au gros, jamais mon Davina a poil le canal TV. Ba Maria wana basala comme Getia tout ça combien de temps jouer te ba maman Annie basali combien de mois jouer na Bella te mais au gros jamais au mona maman Annie to papa Alain a joué na Bella ta ça un problème pourquoi ils la ka bango belle va sina contrat na ibutu te tout comme ko benga ibutu tout comme pas ko benga ibutu te mais so ka sala rango parce que asa frère na ye so ko jouer na deux tableaux te na Bella n'est un problème j'ai dit na vie il faut y avoir l'économie so za maman bana za papa bana vraiment dala na toucher pour mo boye obi belle vie asa malamu belle va ça malamu na ba no j'ai dit ce que totali bato belé ba jouer na SB le nom ba so ba problème to zo le maman ya biso Melina a ku fait la petite sœur de propre si la contribué à yate vous êtes sûr de ça si a contribué à yate mais Melina ça la musa na SB ibuta ku fait la maman je crois si je me trompe pas belle va ya matanga ba ibutu on dit la ka so na bosa ndonde azongaka aya matanga ba ibutu et belle vie a contribué na matanga maman ya ibutu et mususu na matanga ba belle vie ibuta ta $1 a pesa te
ozomona mais mutu osala ngo par propre amour voilà osala ngo na effort nyonso na bolingo nyonso no ibutu afort na benge so babenge na 2 tableaux te 3 tableaux te Belleva ça na problème yango oyo koya na TV lelo po pesa bakse bato musu bafinga Belleville comment koye ko gérer ngo to ko benga ndeko na ata pembeni na privé ko benga ta te omoni mère tala boy mère nana posa boy nana nazongisa boy mère nazana boy aza mutu elle va comprendre te ibutu nenga expliquer nga peut-être moi difficulté azala ngo boy na boy nazongisa boy nasala boy na luka ta méthode nini oyo nakoki ko luka moi quelque chose na kanisa ndeko nanga mobile asala ngo te ke po ibutu na obligé non par l'amour Juniti Belleva sunga bato za bolingo c'est obligatoirement mais apparemment bato nyonso ba sunga ka monnaie de singe to ke zongi zuma to ka pe histoire apé ça zuma mbongo mais le zuma comment muto aliboso ya kotelema ya mais c'est ça yango tozoloba c'est ça apesa ba garantie ya balisa le to mo pe ki ibutu pe asali maman eloko lezo décourager bato na kosunga bato yango na lobi bato ba inisi motema Belleville le Belleville peut-être un mususu a contribué na makamba bato te za bango vraiment net sorti médiatique au papa ibuta ça est-ce que papa ibuta na ki muta ko ya na TV amitali valeur na ye moko te tala lelo bato ko ba yabola ba koko finga ete tala ko bato ko ba zoom ba tendance ba ko lo ba nete lelo apesi bato ba opportunité ba finga Belleville papa ibuta nzala ngo zaki nango ya mukolo combien oyo lelo soki Belleva pesi yo te vino mobimba esuki okufi te ozaka na problème ndako ba difficulté Belleva sunga yo okokotala bolamu ya Belleville wana te fo ya na te fo bakenga na longue famille ozaka déjà ozaka famille boto te ozaka collègue ya Belleville comédien toyebi na famille bota te yaya ibuta na famille bota te yo mtolongoli na longo lié te azaka famille bota te abane ko défendre collègue na ye ya musala et donc famille bota ba famille bota eloka biso kati makila bo mona e kulema e ko ma famille bota makila zo sauter eloko ba biso oyo omona papa ibuta bane ko défendre Belleville en tant que sœur na ye mais na défense ngo apparemment ça une importance te sikoyo ye moko ne muta lingi ba manquer ye posoka ye ba ke na za ibutu na bela na jouer ta 3 tableaux te ana silama ye ba 4e tableau mais en benganga ozomona batutu ba joueur na bela wana ingolo bakate ke ba vivre na bonga bela non ya be ba tableau so papa le bazala raté ba marina jeune wana pe maman c'est ka sali combien de mois jouer pe na bela te au moins maman c'est ka sali sortie médiatique balé nda ya wana est-ce que moi maman ba ye na TV omona ba nani oyo papa na biso nani oyo Paco omona ye na TV po afinga Belleville to asala réclamation moko boye bana nga bazolia te po Belleville so benga nga est-ce que basignaka contrôle à Belleville bana banolia il va tourner chaque jour na belle télévision bien qu'en voir ça tout ça est-ce qu'il y a quelqu'un ou bien groupement boye ba proposer à Longwa pemena maman Belleville à la deuxième fois alongwaki liboso ake ya bacook akome pa na bango kuna ye moko lisusu aye kosenga pardon papa ibutu basengisaki pardon te ye moko abiye bakosi ngai aye kosenga Belleville bon cette fois aussi osenga pardon bolimisa ye bakosa ye non yaya omoni je dis te ya Belleville aza valeur ozomona Belleville aza valeur tokoba no permetaka te ke bato moko boye oye na te osali sortie médiatique moko mabe mpona Belleville okei apo osenga pardon non esimba te papa ibutu aza mwana moke avant père des enfants soki azalaki na problème peut-être ya futa ndako to ya kolia alinga luka Belleva za serne est-ce que mbali boso papa ibuta senga Belleville eza mbali boso te yamba suka te alinga luka ndeko na mwasi asengi pardon basololi c'est entre bango na TV nge koma te ibuta ye nango na TV 2 fois yebaka ya 3e fait comme mabe Voilà, merci beaucoup. Il y a 3e fois comme maman B, mais en tout ça, to kene toujours bazo lukanini et pas maman Belleville. Ah, to yebite. Babiloko yango moni babiloko oyo photo telemela ngo to lobela ngo avant mabena e comité. To mona ka badiena makila kaka na babiloko aboye. Bango baliaka bana bato balingi balia bana na bango te. Soko simbi bana bango e komi ya bemiso badena makila bakena basama bele kaka boya. Ozomona, bino bozaka ba contact boko ke la bana bato. Accompagnez-moi à la maison. Mais ça va se faire yo babo ke la moi no contact qui accompagnement à la maison oye na TV na mwana na ngai te boye na boye tika mwana na ngaza mwana mukie bongo bana bato bino bozwaka
ozomona biso tolingi te na Belleville na mokili ya famille libota Belleville naza présidente na biso ozomona na tolingi te toza na posa na yena parce que aza valeur biso tolingi Belleville azana biso tobola biso makambo papa ibutu kende na kimia bino bomona ka sortie médiatique ou bien a solliciter ki bino déjà que y a un problème les abonnés abimi ou bien ezali kaka bolel bolamuki bomoni vidéo na sali wana bolamuki vidéo na ye wana ndenge azoloba loba ka ndenge azoloba loba makambo ne mpona bandela ngo te ndenge azoloba makambo ne wana ndenge azoloba mutu atikale kofongole munoko te papa ibutu loba boye papa ibutu zongisa boye papa ibutu te ye moko ami yebi te ami yebi oyo aza te soki ami yebaki oyo azali ya kojouer na bela c'est pas facile voilà ozomona peut-être soki batali bamoseka wana baza baicone baza bavaleur baa banécessaire mais ya des fois mpe na bela trois tableau bazwi te ozomona amona ngo normal badavina apo wana akosa mpe ine na tourne na ye te amona ngo normal eza obligatoirement te pourquoi balingi batya Belleville mal à l'aise pourquoi ibutu olingi bato bayina Belleville so bato bayini ozwa nini kende na HB oke na HB sila apesa ko batableau ozangaka na filme te papa ibutu moko tomona oka filme moko tourne te ye bana oseka yo kozangaka na filme te tournaka kaka chaque fois pasi la tournaka kaka kuna na SB tellement yo oza comédie kovanda te yo tournaka na SB ozangaka mpe kaka après tout bachaîne na bayoutube yango mpe eza ebele toza na dozo aza toza na nani oyo président gesho aza toza na nani Dacosta azali bachaîne ya YouTube eza ebele baba Madina na bazali kino kotuna kuna ba exi peshanga bazali eza kwa ndako oyo monika malamu ya ojouer ka eza na bela te bela pe place ya isu te mais kolongwa na ya ki esu pa babaku bomona ngo te ya un affaire dedans ya un noir mo eza suspect pourquoi aponi badina na te ba président mususu te akeka kuna na SB il était parti avant déjà oza deuxième fois na ye première tour akendaki kale même ndako wana puis azongi sukuna akoma kosala vidéo na bango na babar bazosepela bazosala feti après kaka ye moko azongi lisusu mais cette fois-ci ozonga te parce que et comme kosaka na personnalité ya Belleville. OK. Merci beaucoup en tout cas bonne chance hein de qu'on a biso papa na biso frère na biso ibutu bisuko kei babimbi c'est na côté ma echola peut-être au moins na famille libota au echoli na ngote na SB peut-être ekoki kochola en tout cas courage. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde te l'amour qui Flore Bango. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu dis qu'il y a sœur Nabiso, il y a Nabiso. Ah ou mais la maman théâtrale Bianca. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Non, au moins ba maman Flore, ba yaya Flore wana, baza bateau yo, il faut te protéger bango. Surtout ta bango dans un métier hein. Oui. Ba maman Flore basali ba makambo moko boye peut-être biso na ba théâtre oyo tozino ba tango sala ngote voilà baza ba valeur ba bato faut te protéger bango mais avant de protéger bango il faut yo moko se protéger. OK obi tendance à pesa biso ba voice moko boye ya maman Flore banda nenini la fille elle est très maligne hein, tendresse vraiment na lo bano aza vraiment maligne à niveau moko boye tu ne crois pas basola kana maman Flore asala maman Flore enregistrement oh maman Flore bango ayebite azwa ba voice wana atindela ngo batu bobombela nga ba voice mkono zana ngo posa bopianga ngo vraiment la place maman Flore préparer ma baie voilà dans la place maman Flore aza ozo préparer déjà ma baie pour la moto au livre kaka moto asala msala SB nga Marie Jeanne nenga za bongo mo ataku tutotonga ki Belleville na Marie Jeanne et comment mnoka belle ya belle te et comment mnoka belle te c'est entre moi et Marie Jeanne et si elle peut biso peka wana troisième personne oye bango te mais comment bino boza motema obomba te Flore bango joa na famille libota te a joa na SB moto abimisi ba voice na moto famille libota te c'est tendresse vraiment soki pe toza bana mabe tolobi tozwa ba voice mususu ya Flore bango kala kala lisuto ya nango na TV to choquer mère mère pas ko umete parce que kota la Flore bango aswa boye maman loba te vraiment wa ba nyonso ba yebi ozomona kota la Flore bango boye Flore bango loba te azana ba maîtrise moko boye azana mo ba silencieux na moko boye ye moko mais bato oyo et place ya jouer ka ba protéger te
ozomona ngai nakoki kofinga mama Flore Bangu te nalobeka ke natalisi bato mama Flore il faut yeba place ni mutu nini okobeta ne lisolo to mutu nini okotindele ozala na ye po yo omonaki Sam aza mutu na bino nasala voice c'est pas Sam tala lelo ndenge obebani na bandeko na o oni obeba na Marie-Jeanne mpona nini olobi babiloko moko boye esali mpasi otraite moninga zozo ozomona oma place toza fo mona ke tendance aza motema mabe mama Flore Bangu le seul conseil nga na kopesa leki na yo tendance a moto kosola na ete po ba voice on ekoma pa ese de Panama vraiment na poto dolongwe kin witi non non ba voice ekoma pa ese de Panama mais ese de Panama a protéger Flore Bangu alobi aza moko tunaka na SB nakoki jamais kokotisa kozala voice na tango mpo nazosali mutu na biso réputation na biso oui na protéger tant écoute na protéger abisi Sam abi ba voice no tindeli na kotindela ngo sous deuxième personne te esila entre nous et ça abeteli tendresse ketela kutu ngani Sam apesi nga ba un moko ba un so na bina tango ya lokwa na teki Flore Bangu voilà ozo comprendre makambo eza aiba oso pesi ngeza lokwa na teki Bangu voilà mais to sala ngote pona Bangu aza mutu a jouer na SB ozo comprendre ngo est-ce que lokwa nga na vandeli Marie-Jeanne to na vandeli Marina Lamba to na vandeli Davina Apua to na vandeli Demer Niangi na vandeli Jema Ibele na vandeli Clarisse Plasma to na vandeli Shamiga Amba Pamela Matondo Mamulwa jamais ata kutu likambo ngo eza ya mabendenge nini nakobimisa ngo non te premièrement eza pour la valeur à belle vie premièrement eza pour la valeur à belle vie les aloko na fongoli porte d'entrée pour la pesi bato active ba finga belle vie Jema Ibele aza ba voix soana depuis 2000 combien depuis 2019 hein pour ba téléphone toté kaka ba yibaka ya Jemima bon téléphone wana Jema bomba téléphone wana sambeta bomba ba voice wana tala Jema soka za mama beta ça finga Jema Ibele combien de fois tendresse a fingi Jema Ibele combien de fois apesi ba ya Jema Ibele pa ba ya gola ba finga Jema Ibele tendresse wana salango mais mukolo moko te Jema Ibele asa ba voice wana misango a protéger apparemment bobanga payé famille bota po muto abimisela bino matière mais bino boza ba makamo bino boko babimisa te voilà le mobo Jema banga été Jema protégeant de mama Flore Bangu pour voir ça soke bimi Zaïre Eziki a protéger tendresse était à battre dans les grandes terres na ye Flore Bangu dignité personnalité la femme d'autrui ya mama Flore Bangu de moni Jema Ibele bomba alors mama Flore Bangu fo ninga Jemima wana tendresse aza motema mabe po loko asali mama Flore Bangu boni na sila o ayaka ofinga sila kabaka te sila maboko makasi aloba bongo wana ndio kamera na oloba no nani tendresse a regretaka ya kuna lelo tendresse mbongo ndako eza te baboki tendresse biloko libanda ya solo afandal lelo tendresse garantie sila tendresse akoma olala epa bafa donc bato mpo balala balali mpo yazwa moya ya kotanda epa makangu ne fa azwa moya ya kotanda liputa alala na nsima oyo belve apesi ye garanti yayanga azalaki jiditi erne tuna lela mbongo garanti wana naokota na dusu mutaka na olela nzambe mbongo ya belve kesina mama moto apesaka garanti wana ime garanti ya belvite o mama pasungi bato ebele yaya mais ingratitude eza kaka ata azosunga kaka asuki na garantie te na bakiti atika boye esuki bongo te na vitrine likolo nango bazwi $1000 ya bagagi yango safingaka te saisa bagagi nafingaka belvi vraiment ozomona esika nzambe apesi epinso azwi mpe garantie yango esileli oko kofuta ndako lisu te judith na vie lia ya yo kolia na nsima baninga te eloko asali Flore Bangu eza aka ntango azoloba na Sam wana eza kopanza eza kosangisa te mais yo moto opandi Flore Bangu na bandeko na ye yo vraiment moto opandi soki okotela nakotela ata Sam ana mwa mokie yo moto opandi yango vraiment po ntango Sam ana apesaki yango nani apeki yango ese de Panama batikali kolivre yango te moto alivre yango eza ye tendresse
asala quoi bimi sense of innocence et tout. OK. La cause est zaïe. Est-ce que maman Flore pas bi que ba cause est zaïe? Si Flore banga ebi que ça y est. Flore banga ebi na mito Flore banga na ebi c'est vérité ngabi et c'est ah bo solo na ye. Ko bango ba cause li et c'est pas na makana c'est ngabi maman eza ECT. Eza ECT pas na matemu da yena ba voice wana c'est tendresse. Mais alimbisa soka moni ke place oyo Belleville azana te pati na ramantu fingelanga mutu de sala boy beaucoup plus na ngana yaki ko défendre Marie-Jeanne Bololé. Voilà. Marie-Jeanne omoni bato ba jouaka na S na Bella production to na SB wana ba bato oyo faut biso ba communicateur ou ba communicatrice faut to protéger bango. Combien de personnes na SB ba jouera te ba boyaka? Oh pourquoi? Oh, mais quand on m'a cambaboé, on m'a refinga. Si quand on a Marie-Jeanne, on est disponible pour la belle vie. Tant qu'on peut midi sur bengi, à ça la raison de la bella. Bah tout le cas Marie-Jeanne, ceux qui va tourner la bella, des amants qui gagnent pas belle vie. Alors face à la kawana, dans leur on permettre à Judith Moutoumora finga Marie-Jeanne. Non, non protéger Marie-Jeanne pour dans son monde. Azo sala quelque chose na kacha bella. Azo pesa le meilleur na ye. Comment na Marie-Jeanne azani meilleur tala arme de guerre. On comprend Marie-Jeanne aza meilleur. Sur la belle vie, azo mérité kozala ministre. Mais oui, pour moi ce qui Belleville a été président de la maréchal. Vraiment. Ozomona, ce qui Nathalie n'a posé aussi maintenant c'est ministre de la défense. Parce que azo défendre arme na biso Congo. Pas mon espèce biso mota lokasu boy. Combien de bana basi basali bango tatami na TV. Vraiment. Ozana arno la nzoto mais pour bimiso faut les camber. Lelo obi ke bana maman Belleville à cause de la ministre, à cause de la députée mais yé moka ba traité ba ke ba sala soni ya papé lombe yé na maman sile baba kuku na famille bota mais yo pese ba valeur wana. Na lo bana lo mo. Na ba propos ba to ko lo ba. Na bana lo mo boye. Ba to ne so ba finga Belleville, ba finga grâce wala lo be lo mo boye. O ba ba kim sango ba leksango boye. Abi na finga ka Belleville na soni Belleville sange lo côté ba valeur au moins moi so wana zana ngo muta eko comme ça de l'autre théâtre na valeur boza Belleville vraiment ya théâtre kufaki zuma l'autre ça ça va tout tourner j'appelle ça va tout ba gagner ko baby ça va pour moi ba tout wana ni zuma ozomona ya solo wana ko tourner théâtre pas les zuma ozo gagner 1 litre à gagner au pesi muta mela pour muta zik ça pour moi to muta sali lelo ba traité Belleville baby théâtre pour Belleville alongo limbota likasa azimbonga tena kati va ba pesi muto miye ba valeur na yo ba mayonnaise wana ba yina Belleville poani ba Christian Sugar bango nyoso ba yina Belleville poani pona mbota likasa Belleville longo yango Belleville zo bunda neto mona ka ba forêt voza awa neto mona ba Nollywood voilà. Bato ya Nigeria baza ko interpréter na lingala na français na anglais moi ba langue belé mais Belleville zo bunda na peut théâtre na biso comme na niveau na ba Nigeria mo ba bani ba ça l'interprétation ya film à Belleville na lingala yo quand ezaka pour la belle production Belleville na Delta awa na Kinshasa à quel jouer dans ma famille Delta mais l'autre moni yaya akimi mbango ye pa ke luka video oza muta matala ne yaya e ma muteke sa makasi ake ko luka Delta ye pa sa ne vidéo oza copie coller Belleville makasi siko il faut ba biloko bongo Belleville na copie comme yo zo copier Belleville pour nini bato tout Belleville yaka na bango yo diembela kaka c'est ça. Ozomona siko bato lokola ba zuma ba mayonnaise ba Christian Sugar ba olinga Belleville parce que Belleville aye ko modernisation comment théâtre fait sa valeur. OK. Bon c'est pas la Belleville. Il est bisa Christian Sugar finga la Belleville monotone problème ni. Belleville sala ni. Il écoute Belleville pese bon retourner na 5 films aya na 2 3 bon à 3 films à lia. Yango mono komika body yango na ekwai body yango na okotambusa bilamba na Turquie non kama solo zuma yo na place on les êtes comme otambo na sac na mukongo nde muto bali niveau masi bon moi ça peut total là
Zuma si côté msupo na biso Zuma tambo na kapela akoma ona na mituka ya solo nazoyebisa yo mais ko finga nazolo balo Zuma tambola kala shaki na guitare na bambunda ya on nayebi te poser ça presque sika animation culturelle côté na yebisa yo bango nyonso te wana pardon poser sika folandela mambo pardon mutu lokola bishop okovanda na makala na kati kuna mata keneti bakota bangondo Maria ya solo moye na TV po finga bishop l'église na l'église ya SBT moye na TV po finga ofinga yango moyoka nti bato wana nyonso tu wana baolinga baosepe na Bellevue te baoza toujours contre Bellevue baosepe na Bellevue te moto asali moto aye na visibilité malamu moto aye kofongola afongoli bato misu comédie fo ba valeur na yo bamonese baosepela te bango beaucoup plus mwasi fo lekaka na tatami otumbama meka mama pe moya pesa ta tableau moko eza te yo futi pakwa leta te oleka na TV okoleka te yango mo théâtre ebebaki mais grâce à Bellevue le théâtre elongo na guichet. Voilà, théâtre elongo na guichet tokomi na chité déjà affaire ya gola zoluka nini na Davina zoluka nini kofinga tout moment biso tolobaka soki mutu bakangi ye princesse à côté mutu azwa enseignement et enseigner mutu parce que okobima osala oyo eutaki koleka te mais les contrôles chez nous ici na presse donc so mutu auti princesse ako abimi abakisi to ya impolitesse on ne sait pas avec tout oyo agola monaki mais on continue kaka kofinga Bianca nayebi solo mo jeudi tomoni bato lokola bayagola na mokilo ya nzambe oyo baomérite te vraiment moto oka yagola omérite te yagola atuni Davina apwa na matanga mama na bino nani azalaki wana me bazalaki bango nio tu bazalaki a bon terme bazalaki na problème te Davina apwa bana otourne na SB bana otourne papa na Bellevue télévision mpona matanga mama ya badavina peshanga azala basala kutu video bango 4 Bellevue peshanga Sila président Caleb bango 4 na Davina apwa biso ozala na cinquantenaire basala video bango nyonyo tu bazalaki bien na matanga mama ya badavina apwa sans problème ozomona soki lelo Davina apwa beke mama Sila aza mama malamu akoka problème te oui parce que à l'époque bazalaki bien ayebaki te ke mama Sila na akozala mbelo do na nsima akotia Davina mbeli na nsima mokongo ayebaki te ntango Davina alobi bien na video wana abi mama Sila azalaki direct yaya Judith pona loba na likambo mususu boy fara boy fona peser likambo lo nga loba na Judith o choqué fona ta la moment na ta la place na ta la droite ozayo na ko loba no fara mais si la contrôle raté Davina bisi na zaki azaka direct suko bino bomo na bongo ya loba vérité te toute vérité n'est pas bonne à dire munde ya lobango vérité musu yo mona lobi madame ndoko choquer mutu voilà ozomona suko bazwi video wana bazongiseli Davina ndenge Davina akumisa Sila mais oui alobaki likambo so po bazalaki même moral bazalaki bien bona bosila awa nani Aisha Okoko mutu ajoue ça ye eza Bellevue alobi nini nzambe écriture akumisa Bellevue abenga Bellevue video ngo pe zongaki makondo miga to mona pe video ngo zongaki parmi bato babunisa Bellevue Aisha paza na kati vraiment ozomona mais à l'époque alobi ni Bellevue nzambe écriture ozomona mais lelo parmi bainemi ya Bellevue bango mpe baa na kati baoparticipe sikoyo soki Davina ya Davina nde bokoya yagola luka na solution tika mpe ya bana mikie oye na TV yagola oza salite fi ya kitambala ti lelo na jour na mokola lelo na mona te yagola fi ya lipapa yagola oyebi mpe ya kechi te lipapa yango mpe ya se ya mik ya 15 000 bovai na TV mpo na ofinga bato mais c'est grave elamba yango mpo olati boye foulard mpe elamba wana te foulard mosusu tala mwasi asali zwa soin ko yagola zwa soin oyo ozoya kofinga Bellevue moto alaka na climatiseur moto anyaka couverture oyo yagola mama asumba ya ayebeta kuya couverture te yagola ntango olingo finga mama na Davina otali valeur o mama Davina azalaki nango na yo bokokani vraiment mama Davina aza valeur
atiki mpe mbongo Davina akanga indien aya na indien awa abala ye babiloko tu ya indien wana na maboko ya Davina yo mobala te mobala lufu awa ata shungwa pamba yango oloza na ye te moya na tebe po finga bata bon yagola koma propre koma propre yagola ngaso na loka yo mena finga batu te yagola oza salité lukokoma soin po ya kofinga bato bandeko yagola koma propre koma soin yagola misala vraiment propriété sara oyo lingo finga sara tola leki bana yo ti moto lesila yagola ok sara tola oyo lingo traité kaka sara tola abima na tata na ye abima sara tola leki bana lelo ti moto eloko on peut tolemba ngo depuis babanda ngo ti lelo esila raté monotondi ya mono vraiment baza eloko ya sika ya ofinga sara tola te vraiment baza eloko ya sika ya ofinga sara tola te bana ngo te maman Sarah je te salue bana eloko ya sika te baoyaka na mafinga kala bofinga ye moto asalaka makambo emonanaka na miso ya bato sara tola aza valeur ya ngola yo za te ndako sara tola lalaka vraiment yagola yo so olali yango biloko nyata ndako epoli TV kufiba muni okufa bakiti epasuka mpo yagola kodisani te leki ndako wana ekorespire motoki ya yagola te me moto abongo oyo ovanda te mpona ofinga sara tolo oza ndoki to nini na bato mpe batiaka mato ya olanda ye mpona mona eloko maloba ebimaka kuna te bianca bainsulte na bainsulte eloko tozoboya na komite na biso yango oyo bango basepela bongo espeda eloko na bango liboso eza kokosela bato makambo na kofinga bato biloko na bango makasi bango mais oyo bango mama monaka bamakambo te parce que tongona deja sesaki na bamakambo oyo nalingi boye te nalingi ye moko atindaka bango moto apesa bamide bafingi président Lombe mbondo de Paris monoko lokola kaleso nganga avai na tv mpo baki ya président Lombe azala mutakala fukama asenga président Lombe asenga sila pardon président Lombe afukama mutakala papa do asenga mwana pardon bango baese de Panama Monsa Matuza ye na muningane oyo nani Mida Monsa papa ngwasa ya kisa sugar bavana na te polo finga papa Lombe tonga popa midi sila lobani mutapuya bango eza ye eto tika na biso mutapuya président Herman avec tout le respect président avec tout le respect vraiment que je vous dois tout le respect bimisa famille libota na makambo vraiment président limisa famille libota oza président eya loka so na lobi na mabe loka na lobi na master na pesi na respect tanke oza collègue ya président na nga mais président Herman Silama toya koloba makambo mosusu na tv te mpo na yo eza respect te bimisa belle vie na buzoba oyo bimisa vraiment belle vie na buzoba président osoko ye biso mpe tolinga buzoba na biso elingi ebanda ekebanda siko moto oyoka soni eza yo mpoza na belle famille nga na nanga belle famille te nga belle famille eza te nabeta libala sabo ngai président Herman soko oyemba mpe mpo na belle vie nga na oya yango na bino silama oyo nalobi na respect na fingi ete voilà merci beaucoup tokomi na suka Bianca bato baretenir ma passage to na plateau na ngai et puis mbote na famille libota badédicace na yo bato baretenir na émission oyo ibutana na famille libota te mpe otika suka ozonga te akende libela wana eza kosaka na personnalité ya Belleville Belleville aza valeur Belleville aza na barespect mosusu oyo bato apeya libanda baopese bavaleur wana bacollègue ne batunaka banigéria baobanga Belleville koma biso moto okorespecte ete alors papa ibutu tika Belleville kimia kende na yo nzambe alola apeso makasi place okei osala erreur te ozonga na bela yeba na bela place ekezala te biso dasi toclôturer vraiment merci beaucoup na ye moko Poutine de l'écouter Belleville télévision merci beaucoup na papa Miga na chaîne na biso urgence oyo akanisi nga merci beaucoup na Dongo Lesa Nzamba Versace merci à un mauvais propre Tito da Costa merci à le roi célèbre Christian Ngoma merci à Jean-Paul Kapinga Motema Batamama Nassi merci na Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala na Italie et merci na Jenny Lema Aquarium na Kilo à Congo du Fabel merci na Moko Judith merci les dossiers merci na Américain Ngoma et merci na président Junior Mowabo et merci na communauté de sa famille Libota. Voilà, merci na Bianca pour l'invitation, merci à Bianca sur côté la biso. En tout cas, c'était Bianca et la bio. Donc, on a la analyse par rapport à Onyo Soso le Canamon théâtre.
théâtral en tout cas il y a qui to côté artiste na biso to na posa na bango donc to lo to la ba Nigeria wana et aussi la paix bien le sur ba Nigeria ba Tunisie ba pays nyonso Afrique ou bien Europe bata la paix ba star na biso et aussi la bien mais oza la pasi kaka ba oyo baza pembeni na bango ba ko pelisa boto ba ko linga baninga ba kabwana en tout cas et qui to côté to mona ka musala o mama Belvi asalaka en tout cas et ça la biso bien parce que ce total li ba théâtre na biso ya Canada lelo en tout cas il y a une grande différence le to comment ba ko ça ba théâtre le ko la ba film donc quoi ma série donc et ko pesa biso sous courage ya ko tala pe biso to ko tala et ko pesa bango biso courage ya ko baxe intelligence na ba valeur donc ya ko sala musala même pas si kaka Congolais lingaka muninga na Congolais te donc oko liana moto oko boma SCC en tout cas et ko sala biso bien en tout cas merci Matinyo sur votre côté la biso na Urgence Télévision merci l'équipe Mobimba mon cordon migra Malundi la main et l'esprit de votre chaîne Urgence Télévision grâce na yene beaucoup mona ba vidéo na biso et ko tala ma partout dans le monde merci na assistance il y a président na biso Junior Morabu babi appel code toujours so biso to ko sala misala boy to wuti nango to ye nango abakisi lisusu donc on a que je vais ta ko sala musala la bêtise et l'intelligence tout parce que ba commentaire nanga ezalaka toujours kitoko merci na oyo so ba ko tala biso et ceux qui est sa zonité on peut tala mbalasi ma bisou bye merci. Bye.